Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Boutique bijoux d'or Mosi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mosi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mosi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Dans mon tunnel, so ya kozwa occasion kolanda émission na ngala mkola lelo. Oh, penze za émission te Mama Bijou. Nazo nazala mwa kosu nazala mwa rim. Na la kisi moko na sala ka soki na mili yango. En tout cas kosu te za ki modèle nini kosu facile. Na batala biso ya mabe oyo lelo malili lelo lobi moi. Donc soko bimi ndengwala kaka tamususu obosani manto ou bien olati malamu te. Coup de fois ebeti yo ekoya kopesa yo malade ndenge Mama Bijou siko nazoyoka neti zolo nangi kangami mungongo nanga neti eza sala neti ba crachat et puis nazana kosu yango na yeko la kisabino bandeko nanga recette nini Mama Bijou sala ka soki nazana na kosu o babenda na kombo ya latu malgré mutako filminga azate eza na nzungu pamba na kati ya nzungu nanga na kotia mai tangawisi pe nazala ngo muke yango na ifuna sala kaka mwa ta msusu vert moko nazala tangawisi et puis nazali na clou de girofle nasi bandeko bozomona feuille nanga yango yo tangawisi nanga yango yo et puis clou de girofle nanga yango yo na miel nanga bozoyoka na voix nanga ezobima bien te nazala kosu et puis nazala latu feuille oyo toyebi yango biso nyonso tout olambela kango tangawisi toyebi yango clou de girofle pe toyebi yango naopelisa rechaud na ngai mai ifo etoka makasi naotokisa mai nanga mai etoki nono naokotisa yango na kati yango nyonso tu ifo etoka mai nazwi nanga mwa mesure oyo bozomona mpo naza ya besoin sakata mosusu mwa 2 verre apamba mpo na biloko nanga nasaleli eza moke surtout tangawisi eza moke nazwi mai nanga na tie et puis nazwi biloko nanga solution ya biloko oyo misatu na sopi yango na kati tangawisi feuille ya solo oyo et puis na clou de girofle nakotisa yango na kati ko mpe na kokotia pe ai na kati ko mpe na kokotia pe matungulu na kati donc c'est ça mai nanga siko il faut etoka penza makasi soki mai etoki makasi nde nakoki kozwa yango muke sa biloko oyo na kosala yango na passoire après natia yango na verre nde naye kozwa ta mosusu mwa delutu ya miel na tie na kati Mama Bijou alobi biso nde makambo biso nde musala awa biso tolakisaka ba recette ebele awa biso topesaka conseil awa biso tosalaka publicité ya auberge na biso eza na matongi na Irebu a 37 olingo kende congé na kin adresse ezalaka kaka moko contacter Mama Bijou sala réservation na yo ba appartement na biso ba chambre na biso ebandi à partir ya $15 ya pamba toza na chambre simple toza na chambre salon cuisine toza pe na 2 chambres salon cuisine ba publicité na biso bomona ngo na sima ndenge ezali boye Mama Bijou alobi etoka et puis nazongela bino nalakisa bino ndenge nini ekobimisa couleur et puis ndenge na kotia yango na verre mpona komela oyo eza nango moke kokozala kaka mosusu ya 2 verre ya pamba soki mpo olingi osala yango na mwa quantité ebele yo kaka mais c'est mieux komela yango ya moto Mama Bijou alobi soki etoki tozozonga merci. Oui bandeko bomoni ndenge etoki penza makasi donc il faut kotika ngo penza etoka boye donc nalingi siko nazwa ngo moke na tiango na verre après na tie miel nanga moke comme pour kokotia miel te okomela kaka ndenge ezali boye mais nga na ko préférer na tia moi ata cuillère mibale ya miel na kati ya verre. Mama Bijou nazolinga siko na se servir après na mela donc okoki kosala traitement oyo ata pendant beaucoup de jours ezokipe nango te soki omonaki kosu nango esili okoki nango ko arrêter mais c'est mieux komelaka yango 2 fois par jour na ntongo et puis na butu eza mpona kosoigner donc kosu ekoki mpe kobikisa mpe motu soki aza
ekoki pe kobikisa soki moto aza na fièvre, moto aza na rhume, donc na moto aza na angine. Oza na mwa grippe, okoki pe komela yango ekosunga yo. Nga nazo komela yango parce que naza na menace ya kosu. Yango Mama Bijou asali recette oyo. Oui, ba dekolanga yango yo, siko Mama Bijou nazo zwa miel, nazo tia miel na katikati ya te na ngai na sali. Donc na sali kisi na ngai ya kosu. Na kozwa lutu na ngai mobimba boye ya miel. Na tie na kati ya lutu mobimba ya miel bozomona. Nesiko na kotia na kati ya te na ngai. Donc après au baloli, après au meli, c'est mieux comme melango vraiment ce que zali moto makasi. Donc Mama Bijou alobi soko s'abonner na Bidor TV te naza ko inviter au s'abonner na Bidor TV finango ngana o ya notification pour na biloko nyonso tout na banda kotiela yo ekomela kayo na facilité nyonso. Mama Bijou biloko nyonso tout to partager on na ba privé ba tuté eza na ba biloko mingi c'est mieux yo moko tala rango kuna na chaîne. Donc ndenge eza bongo recette oyo eza pona mikolo eza pe pona mwana muke. Okoki kopesa mwana so mwana za na kosukoso en tout cas ekobikisa ye. Donc s'abonner na Bidor TV, partager vidéo oyo massivement pour ndeko moko tam susu alinga na pe komela bakisa ba mindele te so kaza na kosukoso ou bien rime akoka kosala kisi o Mama Bijou sali pe esungai. Donc soko ka o partager vidéo oyo ekosunga batu puis nzambe akopambola yo. Partager yango massivement batu bandeko bayeba bamona ke oui ata oza na kisi te oza na biloko oyo misatu na plus to bakisi miel biloko oyo 4 okoki ko traiter kosu ya mwana na kati ya ndako. Partagez, aimez la vidéo et puis moi commentaire na yo et que ça la Mama Bijou dort bien. Donc na lingi bino mingi botala moi publicité la biso auberge na biso o ezalaka na matongi na Iribu à 37. Merci. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezokende nango malamu, Mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les binope, salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre, salon, cuisine.
ekomaka pe 2 chambres et salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Toza na Irebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hôtel ya mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso kobuka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu a 37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya
ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou tina ba chargeur mpona ko charger téléphone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na poto contacte mama Bijou na numéro